Mbuta nazo pekisa yo papa, nazo pekisa yo. Ah, yenge pour moi. Ah. Mbuta zela non c'est. Ah. Bandeko. Ah, papa. Papa, tikana mbama ambo papa. Toye tout ça l'émission papa. Tout le baki bato o bazo ki ba biloko ba courte jour, ba biloko ya ba science ya bato misusu, bazo ki ba retourne ngo. Siko ba o ba kufa ki o tika bato nyoso ba kufa o bien ba misusu yo idaki bango. Na yelaki ba misusu, na yelaki déjà ba misusu. Debout Congolais, bénis par les sons, bénis dans les vents pour l'indépendance. Bénis au son, c'est au pina, naïmana, c'est au twinele, nakita tokotonga mo, kakole kakito, kikabu Congo, yapakulu Congo. Voilà. Bote bandeko balandi, bino nyos botela ra haut-parleur bandeko. Vous allez essayer de continuer mosala. Lelo toza ko mema bino na mboka ya mystique. O bato nyos baba rasu na Congo central. Ici kama masolo fanda, poto kendo ko kuta lisusu ba bilenge to pe batata na ba mama ba sala mambo mystique lisusu. Tozo mema bino na Sioni. Bandeko bakola na Congo central, bana Congo central nyos boyebi. To kende à l'image lelo, to kende pe ko découvrir ma mine bomba ma kuna pona nini bato bakenda ko ba mystique kuna. Bolanda. Bana mama, bana ne Congo, minu gramme de kisu soviala, bilu kama futu kana muntanda, en featuring na mwani zake legami, tumeli futu na muntanda avec Yuda, ya hymne national musique viva yombi, likoti di munjungu mama. Yuda, ayude, ngaute kisa fumu yeso, ayude, ngaute kisa mwana nzambi Yuda, kailula. Yasada mimake somo levo nzambi ngena kamba. Aleki yasada nye. Talanga bakundi bakuba kusoloma. Ila bakusodila ngamunti mama yeso. Double wish di tima yesu kuna boma. Yada di mwangi. Bana mama, bana ne Congo. Minu gramme de kisu soviala. Bilu kama futu kana muntanda, en featuring na mwani zake legami, tumeli futu na muntanda avec Yuda, ya hymne national musique viva yombi, likoti di munjungu mama. Yuda, ayude, ngaute kisa fumu yeso, ayude, ngaute kisa mwana nzambi Yuda, kailula. Yasada mimake somo levo nzambi ngena kamba. Aleki yasada nye. Talanga bakundi bakuba kusoloma. Droite, nazo à droite. Voyez droite. Oh voilà, drapeau na moni. Voilà, ah bandeko enfin. Ah, Marambo zalera pasi bandeko na ngai. Depuis na Congo central parce que bandeko boyebi mboka oyo sione kena sango isika ba mystique lisolo boyoka ka ke bato bazo zo ba biloko ba courte ba jeune baza ko pafuka ba papa baza ko pafuka bazo somba ba grand car bandeko msusu akolo na makemba boyeboti show mais mboka yango yo emela mindele bele ba mystique tango bana bango moko batombo maki isika yango ba yisenga na ko mona papa kimbango to pe nini mbuta yenge keno yenge mbuta pardon, habité ceux qui n'a commis vraiment parce que kuna n'entrée, que papa n'a pas mbuta, topé côté ancien ni sona comme abo tout ça mais ndako on est yango baloba qui en face ils allaient net kilongo et puis ndako na moni pe papa qui mbango na habité et puis na moni pe nengo lati boye ozape mutanzila Congo mbuta. Oui, tout ça batanzila Congo.
Voilà, mais naïbité est-ce que oyebi ndeko moko papa Mbuta parce que ça wekine bateau bosil ça qui vraiment likamba court toujours est-ce que oyebi? Oui, au commis déjà maboko na biso Mbuta zali awa makambo minene za mingi ko lobezalité mais ko yoka témoignage yo moko papa na sepeli telemana po na sepeli za pe na maman na courage donc au boulise ka mutu bakilo donc na sepeli vraiment to solo moke Mbuta est-ce que aux amoutazis la cour on a moni pour la team vola boye c'est-à-dire que awa c'est que bino boza ba gardien na ye to pe bino bato bokengelaka mais papa Mbuta sangozo kende trop rapport d'abord ya bino moko bana koto wana ezali ki biso moko kikulu ya biso moko ba Congo kikulu ya biso moko ya Congo central kikulu ya biso moko ba Yindo nyonso. Voilà. Voilà. Mais comment d'abord non kombo non nani non naeba non kombo nani nanu bande baza hôtel yo baeba kombo nani ngai Mbuta Ntwalani Mbuta Kiala Twalani. Okay. Ah no bike na raisonner ba papa Ntwalani donc yo pe kaka ndo yo zaka na kati ya lignée. Okay. Donc na sepeli ya makasi mais oza au parleur télévision tellement mambo il y a biso ya bokoko avant que to kende ba province mususu tozo za ba tourner après international to ye awa to comme kota siko ba village nyoso bato na bato ba mystique na bango lelo toza na mboka na bino un sioni mais nini rokolo ba déjà na bango bato pe bazotalo mais betango na moi ki Congo so yi vraiment bandima ke pe na donc mo na boala bandeko baza kotala yo au parleur mobimba ingeta tofutu di matondo beto kwa kutetisala bimangu bya mingi ngevo fini ni mpaka wiza umona ipreve par neuf beto toti sadisa bimbevu bingi toti vanga zi mistake toti vanga mambo mingi mukikulu boma nsabe na ngai vraiment na éviter ko le fungo la zone na makambo olingo bomanga na Kikongo vitesse oyo kene mena sepeli na yo poza courage mais na moni bandika oyo bino oyo beta raté boy biso koto soko linge beta yoka ko luka beta soko pe lingi pe beta na ngote e kufanda na ngona ndenga kimia donc neza boy pe rosela on pe masolo pe beta oui e kosa masolo ko beta pe ne bete bomi pe voilà. Ah mais ngai na ye parce que na yoka masolo que wa court toujours ba leka na ba mabele oyo ba masolo wana meto ka génération wana ici là mais na ba bengi ba betili pe lisolo na eti na kiti na sioni yango na kati ya mabele mais awa d'abord na kati ya mboka est-ce que parce que toujours ba papa kimbango bazala ko sala d'abord masolo pe na ba mboka na bango d'abord ba pe bazala ko bika ba marambo pe ba miracle et tout ça mais est-ce que awa pe ba miracle pe zo salema oui ba miracle zali parce que ce que lukelo ko komona makambo za makasi awa oyo ko yela ngo ko zula solution mais ngala zone de mateti sikoyo na ebité tout ça papa Mbuta zawapi bato ngo pe ozolo bake ba mia na ebité soki yo moko boy po nazo mona yo za mona palenta mususu ko lobaka ko sa commentaire mais naza na posa ba preuve voilà puis parce que ba ebisa nga que awa bato ba ko zo ba traitement le rôle na tango papa Kimbangu est-ce que ezali bien yoga kaka ba bino kaka ba bino de bozali awa boza ko kengela non ma témoignage ezali mingi ko bazate sengeli mutu na muntu ayo ka témoignage ya musala o to sala o soit musala o ba mona na ki mageza na mingi te place tozali quelque part mais toza quelque ba maman ba ko témoigner na selon o ba mona ki pa na biso ko to baza wapi parce que nazo luka mutu donc eza TV eza radio te voilà bande ko na ngai donc tozo ko poussa na ba Mbuta bozo comprendre que tozali na mboka bozo ko comprendre yango balobi que na tango papa Kimbangu bo pito kangamaka ba makambo beleza ki ko salema mais lelo bande ko na ba village na biso eza na ba bato bazo sala makambo mais tellement que bazali et rôle ba pe négliger ba média pe tala bango pété zo ala pe ka bongo or que bande ko mokili mobimba tango mosusu moto pa occupé ko zo lobi ko na mosala au parleur pe zo sala alors toujours okende toujours olanda bandeko bo juger biso trop te bo comprendre que tozali vraiment na boala tozali na boala bana Congo central nyonso bazo comprendre ba monde nde ba village na bango ngi changer ngi koma vraiment ils ont plaisir il y a trop zo sala na kokore ko lufungu la zali ko tala biso plaisir il y a trop zali ko sala na mama bibi chez uno plus un bisika zo tala biso plaisir il y a trop ezali ko sala pe na mama Odette le sa fumu wa bois la zali pe ko tala marambo yo plaisir il y a trop ezali ko sala na la baronne Petroni Ngandu mwasi mbinga moi si pembe bisika zo mi donc grand monde to peche bambo tebele
plaisir il y a trop ils allaient ça la tata moi si yabana Nelly Mokela hein kuna na Corée du Sud 2 fois donc ba bomba ba ebaté alors là ba ndeko nekongo bozali ko comprendre ndenge masolo ezali bozo comprendre que awa obelika ko bimina simanda ko zwi lititi et ngai o lititi nini lumba veut dire oyo beti yango na soso bandeko tozali na mboka elengi soso ya Congo zo ça vraiment très bien voilà là bozo ko comprendre que tozali awa pour na par rapport ya masolo yango voilà là tozali toujours ko pousser na bozo comprendre vraiment ndenge na lobi oh papa merci awa sikoyo o nyonso toujours kaka et pas ya papa Mbuta oui pas ya papa Mbuta bomoni ba parcelle o nyonso mais koto nde bat malade bazali comme ça o ba fanda ka koto tu Rolanda bango pona kopesa moi quelques témoignages pas na bango moko boyo ka bango mais nga d'abord dans le bio to solo litro mais par rapport à ba maman bambote na moni par rapport banda ko mais Mbuta to solo li a trop na habité voilà ça dit juste mon pandisango na moni pe bo fandi bo vraiment yitoko ndenge vraiment ça la pena makuku matatu quoi vraiment na bamboka mama to bandata na yo mbote na yo mama mbote papa. Voilà, awa au parleur ekiti pour le solo yesango topé na mboka na biso awa pour le likambo papa Mbuta mais bazar oyebisa biso que ba témoignage za la ya trop ba miracle ça les marais est-ce que ça ya solo to ya solo te la ya solo nga na bizala ki robela malade ya sucre mais sikoyo na bikaki yo ça ki robela malade ya sucre oui nga ki robela ikoma kitina 550 mais lelo ça va ah ça mais na éviter awa donc nazo na kantsaki que kombona no nani mama croyance maman croyance ah maman tout son nom maman o ngana kanti que tout ça maman yebisa biso na vérité nano lisolo papa Mbuta na batango par rapport maman que papa kimba to yoka ba guérison awa epene ba mboka donc awa ka onyo za la rara bato maladi nde bofanda ka to ndenge nini yo pe ba témoignage zali to ndenge nini bon ba témoignage kele papa Mbuta en tout cas anike tweteke ti mon mukuiza mbela typhoïde na malaria mais andi salila mukisi en tout cas ça va en tout cas ça va njambi kena kusunga papa Mbuta andike na kusala ah wana boyoki na Kikongo donc na koloba ya trop tepo fioti kaka mama mbote na yo yopé tout ça est-ce que papa Mbuta vraiment nazo comprendre te yopé yoza mona na tozali pe kaka bino pe boizo ya boza kolanda bana mboka ya koto yo pe kaka toujours ba témoignage pour bela ki to ndenge nini nga pende na zabo e na bela ki na banaye ko bela libumu na koma ki na moye na etamo robo ya ko kufa soki yete sino na kufa ki sino na minitio na zana na cimetière kuna soki yete le cimetière la bino koto eza côté ni na malombo kuna voilà alors merci beaucoup c'est à dire que papa na ngai yi moko siko aza wapi po na lemi na moni neti nazo mona neti que donc nazo mona ba témoignage c'est comme si mboka mobimba bazaki ka ba malade papa Mbuta pesika lobiko donc nazo comprendre te yi moko aza parce na kati ya palais wa to ndenge nini wana to kuma na Kilongo kuna pona mona yi moko donc Kilongo eza côté mususu donc oui na ngambo kuna donc to kende alors to kende comme ça tout le monde alors voilà bandeko balandi donc TV Zalir radio T réalité télé-réalité vous allez comprendre tout ça kende donc là nazo kende côté mususu donc là tout ça kende siko na Kilongo parce que na kanta koto bandako mais oyo tout ça bandako na bisika ba tchaka ba malade donc tout ça kende siko ko kende siko babi azana Kilongo babi azana Kilongo tout ça kende pona komona yango to ba vraiment que mon papa Mbuta yango siko onde Kilongo boende campement ya batutu ba yaka par rapport à baka koto campement ya bato mais awo eza Kilongo faut kolongo la mapapa pour na respecter Kilongo donc va okota faut kolongo la mapapa donc papa Mbuta ndaza na kati bon chose été so au parleur papa Mukenda za na tolérant na respect ya banini ya batutu comme kiti c'est là tabiso donc biso doza toujours la posa donc to creuser to kota na libulu ata to kutana na satana so lo bito longola to kutana to sala interview to bima donc toujours longola toujours na respect beaucoup na biso yo sala route pe bien talara makolo pe ni ya taper mabele alors
Ah. Bon, allons-y papa. Ok, voilà. Ça au baraka. Koki robomba ngota. Ah. Mbotonde yeyo obolo kaka. Yeyo nde oboye libiso. Yeyo nde papa. Yenge mbote. Ah. Mbote na biso ya papa na ngai. Voilà. De tamboli babipa yebele, boyebi ke aussi pas yé haut-parleur mokili mumba. Et comme ici quand tout ça ma solo mingi ya solo na bino. Donc yangona quoi, na habité sur vraiment pour permettre tout solo vraiment tout ça moi mituna ezali na massa cité mais te retourne na bino mituna moko vraiment tika biso en tant que papa ndisango bato bayebi mama molimo oyo to zo moi quelques mituna et puis to kene na biso. Ok. Alors mbuta na habité sur rôle que la biso ta kiti comme ça biso pe tout na pe dans awa tout na pe ba mituna quoi. Pour n'engagera quoi. Donc voilà, bande que vous comprendre depuis que tu kutani mais tu kutani na mbuta papa mbuta yemoro azali awa tout me un peu ko solo anaye. Alors voilà. Ah mbote lisusu mbuta. Voilà to fandi bande ko nga déjà bozo comprendre que na sima na biso awa ba image ndenge ezali na kanzaki na kokuta papa mais to solo anaye ba tu ya boala. Awa déjà tout comprendre que bato balembi pe bato pe baza ko matara pe ba côté kuna pe babito yeba pe bato pe ya boala toye bisika oyo ba pasteur bayaka bisika oyo bato ebele bayaka ko so ba makambo bisika oyo makambo ya ba plein bakambo ba guérison oyo bato baza ko tondisa ba mangomba na bango nzoka nde bazo ya ko zora masolo awa toye pe ko solo na moto ngo mbangu vraiment mbote vraiment mbuta ba yenge keno na yo. Ah yenge vraiment. Ah mbuta zela non c'est ah bandego ah papa Tikaran Bama Ambo papa. Tu tout ça l'émission papa. Hein? Papa. Mbuta tout ça l'émission na Kimiako papa. Papa lingo pela moto te boye o ba yo kanganga tout ça na TV au parler était na makamakasi papa. Pouvoir ba site na ngai. Ah ba pasteur ba prophète bayaka. Papa. Ah. Mbuta nini boy. Makamunyoso awa ndeza. Papa ozolu ke ngai nini papa? Vanda kobanga te. Kobanga te ngao. Mbuta nazo pekisa yo papa, nazo pekisa yo. Ah. Papa. Papa. Ah. Mbuta. Mambo oyo nazo bate papa na ngai nini boye ndeko na ngai papa nini boye. Soki na ndo ya suba mboka te papa to ndenge nini vraiment po mambo oyo bozo ko sa to banika ka na émission sika tout ça nini boye. Papa tika na papa. Ah. Mbuta. Ba force ko bunda na awa pamba nazo comprendre te ezali nini papa na ngai vraiment chanon bongo non makambo non tika ngono bongo tout ça la non émission non na kimia to yaki ko solo la mais ba makambo e komi ozo so sala o ya ba esprit chanon mo pandi to solo la ya Mbuta to solo la ah Mbuta ah bon ah tout ça la musala to yena mboka na ba réalité ya mboka donc nous sommes pela moto toni nous na moto toni ni papa na ngai eza connexion na ba site na ngai na yambi mopaya ba site batene bazala na biso awa ensemble mabeni osiko yela ngati ekokombela pe bisika na zalite kasi loko nyonso ba site batele makamona ka oza ba pouvoir
ezali ba pouvoir ba sete na ngai yo pesa ba pasteur ba plein na pesa ka bango ba pasteur ba prophète bayaka awo ba musicien bayaka awo toyokoloba ba kombo te po eza makambo ya kati. Voilà, toujours qu'on continue l'émission. Masolo qui ezali ebelé, vraiment masolo ezali ebelé, mais mokil mo bazali kotala yo d'abord. Kombo na yo nani? Ngai papa Mbuta Makaya. Papa Mbuta Makaya. Mais vous allez lengue ngala zali komizela na papa moko boye ya mokolo. Na ebité mo vous allez lengue obandi mosala yo na mvula nini papa? Ngai mosala o na botami nango. Ezali pouvoir una yambi na siamba koko na ngai. Na tambole bambanja Congo, na tambole ba Gabon ba Pointe Noire na zongi na mboka na ngai awa na nationi. Tango na zongi awa na mboka na kuti courte joie. Azali muto bani ko sala ka ba mystique. Mukini mobimba bayiba kai mais akumba musala na ye na lolenge ya ba science. Asala mélange. Yange bato nyonso bano kuta bano ya kukuta awa bando kenda na lia ba sacrifice. So tango ngai na komi awa na longoli balie wana na yoko ko isaye na zolanda musala ya bakoko na biso. Papa Mbuta. Bon, na sepeli d'abord c'est les présentations. Nazaki na mituna pena rotuna yo. Mboka oyo nsioni. Tango zaki koyoka sango. Parce que le but que yo remplacer ba papa non, c'est-à-dire que ba papa na yo nde bazalaki oyo peut remplacer. Parce que ba papa na to bazaki koyoka sango que bato bazo na mboka oyo bazo koma na ba mbongo, bazo sala ba makambo ebele, bazo yimba bango na ba musicien, mais bazako umela raté après bazali ko kufa. Parce que bato o batikelo pouvoir bango nyoso tant bazako koma mona pour ni bango basala kité yo kaka moto yo ko agir. Ezali makambo nyonso eza na ngonga nango. Siko oyo komi tour na ngai pona simba déjà trône ya banstetre na biso. Naza awa pona kolongola mabe kocha kimia. Ezali bongo. Donc yo ezali pona kolongola mabe kocha kimia. Siko combat yango bosala yango ndenge nini pona kolongola yango parce que là toyoki to utile par rapport à témoignage bande ko belé batel si par rapport à mingi ya maladie mais yo lobi que au-delà de ça na ko koisa makambo oyo ya bato msusu basalaki ya ko koisa yango na se expliquer non biso c'est-à-dire que à part maladie pe osala makambo pe belé osalaka. Oui nazali makambo belé na salaka na titaka maladie nyonso za concernant spirituellement banjungu mbumba bankodia biloko nyonso ya famille ezali biloko oyo bato oyo basala ba mélange ya science na culture na biso na kikulu na biso yango bato banokufaka mingi oketu na kisi ozuba mbongo otongi ba étage mais ozana ngonga ya mokuse sikonga naza awa pona kozongisa ba pouvoir wana ndenge lolenge bakoko na biso batikirango esengaka ba sacrifice te bakoko na biso basala nyonso esengeli biloko wana to sayelango naza awa pona kolongona mabe kokotsa kimia concernant biloko nyonso nezala nkodia ezala bimbindi naza awa pona bimbindi eza nini bimbindi eza bikeko oyo bansete na biso batikela ba pouvoir yango siko esalaka nini yango eza pona concernant ba pouvoir ba mosusu baza na problème basalaka basimbaka mbongo te ba mosusu bakofongola ba compagnie ekendaka liboso te ezosenga bazongela ba pouvoir bakoko na biso biloko wana ezosenga ke biso nyonso tozana ngona ba famille tozala nango yango nde simbi biso. Voilà so moninga na eboy parce que baneko ebele batalisi ngai bato ebele baleki na bakin balobeli un peu le communauté ya bakodia tout ça lobeli mais bandeko basengaki que babi papa mokendi vraiment na côté wana vraiment sunga biso par rapport vraiment à ma solo yango parce que tu comprends que les cambo ya baboko qu'on a biso il faut vraiment ba village il faut na ba village tout ça na route na ba village mususu total ici to lekisi na ba papa ce que awa petoye na soni la kamo mais lobby que zali a descendance aux moto ya par rapport ya pouvoir et puis na pouvoir na yo
au balusi vraiment makambo belé pe ozo pe ça ba miracle bon toujours comprendre toujours ko respecter vraiment surtout que na mboka défaut za la raté awa blague za la raté mais tangu bana mingi pe ba uta pe Congo central ba zuera kuna na kin bango ne baza wole la rake ko lobera likambo ya kodia tangu ozo tala mokili mobimba boyo ozo ko yebisa bango ni ba pesa bango confiance yone moto lakisaka bango ou bien bango par rapport que mambo simbité parce que ba secret mususu bino bato mboka bo fongoli bango na noté la question oyo pesingai nazo kita muke na monoko ya mboka monoko na biso ba ancêtre madi mambo makala tekila wenda ntwala bini mente ka vote ke soka beto bambuta tulusonga ntila likambo nyonso esengaka mutu ifo azwa initiation na sima bakolo na ye bango bakowelesa balekela ba TV batamba sa makambo nyonso oyo bazobimiso bazoloba esengende nyonso bakosala ke liboso te esengeli baya bazwa bénédiction bazwa explication ya malamu na pouvoir oyo kosala ke makambo wana etosela bango ngai naza awa pona makambo nyonso wana nazali grand maître mbuta zenga mambu be tudi vava musala bisalo boso bakulu bato bikela bisalo beni biabi me boabo baba benda boto kavava bele munjaza nkaka benda o kichasa benda chiziombo kambo benda ko manjaki bafuni tala mbusa betu simbili mamoso betu kwako matondo bene boni mendi kuzatu bwana kwako betu kwako tekela ubaka ngolo zisala mamoso mama kipeve bini menteka baka nswa kwa betu luve kwa betu kusonga njile ke diamudi adi diamudi adi dikazo diamudi adi edi bwa betu tulamusala mambo mbakulu betu on est mamokelo bate mamoke à part Kikongo donc à part oza Kiyombe to oza Kikongo eza Kikongo ba lambulo ba Kiyombe Kimanyanga Kikongo nani ngala pe obunda nataka biso za biso na mboka lingala komeka OK bato pe bayaka pe ko joyeux pe au voyager pe bayaka ko zwanga awa na ke Angola donc le barape moi portugais le barape portugais faut je peux bien mais en portugais bon ça va là la tikelio ceux qui le bi que le roi moi lingala les appels sont compliqués bon moké ni atara ceux qui portugais chez ni atara ceux parce que ba téléspectateurs au parleur ba zapé belé pe da Angola pas au ça là vraiment bien mais au lobby côté on a comprendre yoté vraiment différence ni ezali que par rapport yo na boala na ba oyo bazoera na Kinshasa tel c'est peu ba ndeko non po ba différence ezali nini côté wana kuna baza ko jouer un peu mo ba retard mambo ezali ko simbate parce que na boala awa na mboka bo bombi ba secret ou bien bo fongoli pe ba ndeko bazoera na kini bo ezaboy to bombi ba secret bangonde bazowela esengeli bango baya kozwa likambo oyo kosala bango ba koma na ba niveau oyo bango basala me bango bazowela ndeko wela bazowela zela bandeko nyonso bazowela ba kin ko bazowela ba yebi likambo moko te eza concernant ke balongwa bisika bango bazali baya kozwa mayele pona fongola bango ba secret. Mais le phénomène en opeto to côté siko na kati on lobi que batu to loba que batu o bazo ki ba biloko ba courte genre ba biloko ya ba science ya batu misusu bazo ki ba retourne ngo siko ba o ba kufa ki o tiki batu nyonso ba kufa o bien ba misusu yo idaki bango na yelaki ba misusu na yelaki déjà ba misusu ndenge nini na yelaki bango concerne ba kuta kingai ba kuta kingai biloko o bano bazo ba courte genre eza ba biloko eza na temps ebelete o biloko ba ancêtre na biso batika eza biloko ko vivre ba années des années eza li pona mabete biloko wana eza li bongo oya yo ya bango siko yo senga makila te soki siko muntu déjà ya zoki masolo wana bando senga makila siko yo senga ki pe etrali na 2 ans ya vie yo siko sala ki ndenge nini bako yana biloko wana longoli balie wana nazongisa ngona lie na biso ba ancêtre eza bongo na longoli mabe o bakotisa nazongisela ngona njela na biso. Mais est-ce que moto o peta msusu yebite soka azali pe na neloko wana ya famille na bango okoki kope ko aider? Oui na koki ko aider akoza la bipa na koki ko aider kaka awa na sio na zala na koki ko aider
mais likambo yango parce que naza komi nayebi te tina na village boka par rapport ya bato parce que bandeko batambo lebele mais donc yesu na boala côté oyo toye mais olobi que oya biso olobi oyo bango basangisa kinde mema ki un peu ba retour tout ça mais oya biso pe moto pe na ko koma pe na ba niveau ya osomba pe ba grand car wana oui akoyeko somba ofongola to fongola kango biloko nyonso na ngonga oyo eza na kolala e osenga fo kola musango esala e kosanja batan oyo evandela kolala esalaka soki bozaki na biloko na bino famille pendant 20 ans bozaki osalela te soki ofongoli yango mbala mo kopesa makambo ya 20 ans ekosala na 20 ans oyo esali ekobimisa na bomengo oyo ya 20 ans oyo esali ekobimisa oui ekobimisa siko ebombaka yango to ndenge nini ebombaka eza makambo eza concernant spirituellement eza bongo ebombaka siko awo salaka ndenge nini oyambaka bato ndenge nini oza na mokolo osangisaka bato awa na mboka to ndenge nini nza na mokolo nasangisaka bato mais chaque jour nayambaka bato mipaya mosusu bazali na kati nayambaka chaque jour mipaya bakutaka bipai bakutaka nga awa siko yo traitaka na nini otraitaka ndenge nini mpona moni yo osimbi babulbul awa namonaki bamota mosusu na baentré wana babulbul na bakingo otraitaka na nini parce que bamisusu toyokaka ta mosusu ngai mai mosusu ngai moto mosusu ngai makasi otsamba tout ça yo siko osalelaka na nini nasalaka na makasa nasala na makasa nchamba makazo nyonso bokoko yango nasalelaka mpe yango nyonso zwaka lobiko siko namoni mpe na nsima na yo bakombo bilongi namoni awa namoni bapapa kimbangu tout ça c'est-à-dire que yo olobelaka mpe bango donc obengaka mpe bango oui nabengaka bango ngai na bango ndenge tovandi boye baza na biso awa nabengaka na bango nasolaka na bango nyonso naza na bango omonaka mpe bango namonaka bango ti tovandi awa baza awa yozomona bango oui nazomona bango bafandi kote nini baza na biso nsima donc na image awa boye bango mpe bakomona te bakomona te siko seke so ozotambola mabe bakobeta yo mpe te tozwaka bapunition tozwaka bapunition siko yo mpe na bato kambaka mpe so mpe batamboli mabe mpe yo mpo punisaka bango oui napunisaka eza bongo ezali bongo mpo ozobangaki na mokili kuna donc bapunition mpe ozwaka kuna yango na mpe na mokili mpe bozalaka très strict yango ezali vraimen bongo bon sinon voilà bandeko babangaka mpe bino bato babangaka mpe bino ke tamsu mpona makambo yango bamona yango eza bonchor ekomaka tamsu mambo makila nini okoki opase message na bandeko nyonso oyo babangaka me lelo otalisi ke yo tokasa bamambo mosusu ya mabe nini bazali kotala yo message nini okoki olance na bango bon message okoki kopesa bango eza boye bango babanga te soki balingi bazwa solution na makambo nyonso oyo ezodérange bango esengeli bakota na kikulu balongwa na basiansi okiti wana bayande na kikulu na ekulu nde bakozwa solution na ekulu mabe eza te toza awa mpona kosunga bato kolongwa na mabe okotisa kimia na kinkulu okongindi mpe okombi patron osombi baetage na kikulu kaka bato bakoki kokufa te makambo wana te toza contre mabe wana esengeli kaka bato barespecte banombre ya mosala chamba makazu luzibu tondo luvemba kididila biloko ya bokoko yango tosalaka awa kididila ndeni ezali bakisi oyo bakoko na biso batikela biso avant bamendele bayela biso bapara badolarin bampiseline eza biso tosalaka makasa baopération tosalaka awa operaka bato oui operaka bato na mbeli te mutu mpe naye na kiste mutu aye na baboma boye nasalaka naperaka me na mbeli te eza makambo molimo ebima ndenge nini nano eza makambo molimo eza concernant tokotaka profondeur spirituellement tokotaka profondeur yango nde ezolakisa yango nde esalaki nazala ensemble na baancetre wana siko bana moi bazobetela bambunda toza na bango beta bambunda nga na koti mapinda machi
bakoko pe batelemi bayeli bisika nazali bango nde basalaka nga mosala wana ta moni ke na osimba mutu bango nde bakoko basimba ko bakoti siko na kati na yo bakoti kati na ngai wana bato bazobetelo bambunda bamoto bazosote po na monde na bango kuna monde na bango ekepeve bakulu banunga ezolakisa ke bansetre baprofete bakulu na biso bakufaka bakomaka bakulu banunga do balonga do bango bazalaka na ngai ensemble bafumuke mbango ya vita kipa ni kodi puanga mbuta mbumba mbuta machwa nazalaka na bango ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Tu coupes biso na suka émission mokola lelo mingi ya kolobeza te bandeko ba moni que tozali na sur terrain vous comprendre que ndeko moi linga les un peu moins lourd botala toujours que tozali na boala voilà sinon matondo na yo vraiment matondo na yo meto moni que équipe mobimbe zali bato ndenge nini pe bazali pe koyamba awa tout ça mais na musika pe est-ce que pe ba traitement pe zalaka na musika ezali ba traitement musika ezali on est-ce que ça la nini yo moko na buto ko kende aux avions to eza ba ancêtre ezanga te tango mutu apesi ngai baka na ye bapesi ngai baka eza ata na ba telefone na kosala musala tozalaka en relais ba ancêtre basalaka des déplacements spirituels bakendaka basalaka nyonso esingeli nde bapesa nde baka balanda bapesi banombre musala nde bakozwa ba solution ezala ozali wapi okozwa solution ozala na bapeya mindele okozwa solution otokota kan collaboration bansetre mindele na bansetre na biso bakulu na biso comme ensemble pe mozo solution ta ozali donc mambo pe accord toujours aussi ça parce que kota en connexion na bansetre pe mindele to kata bale wana donc yo ko kota rapena pas en contact dans la spiritualité universelle oui na kota ka donc oyebi na ya oya mindele oyebi pe na oya biso oui nayebi oui donc yo za plein naza plein mabe na malamu ngai nayebi mais tolingi oyebi mabe na malamu toyebi mabe na mabuya nayebi tika boye nayebi mabe na malamu e place ko chamunga soka na che secret mabe ekote donc nayebi mabe na malamu donc ça dangereux alors oui nazali papa makaya na simbi vraiment Congo mobimba Congo central mobimba okende bambanja Congo okende bipai nayeba ni makasi voilà. Ça n'est fini pour la mokole lelo matondo na papa mbuta makaya oyo meki koyamba ba question na biso bandeko na ngai mambo oyo naza kotambola trop bandeko kaka pona bino côté oyo pona bino na biki tokita na boala tokiti siko na boala toyoka pena ba natif ba nekongo tokomi siko tour oyo kokitela bato na ba boala pe toyeba pe osala mona Congo central ya solo to ndenge nini pona okoka koyeba surtout que ba question bandeko bele bato na rapona likambo o Italie ba biloko na biso ba famille parce que babike ba nekongo ba peuple moko ba tellement humble mais ba prêtre ya blagité mona moto kaka bongo simple en kilote mazali ko telemisa ba étage mona azali ko sala mambo belé mais lelo le pouvoir ngo ba babike za la caché to yeti na ba mboka to kutena ba batongo nyoso bazo betela biso masolo vraiment plaisir ya trop matondo mingi na papa comme ça mosala malamu. Merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà, matondo, merci bandeko. Je pense que naebi que vous allez belé ba union so botala ki biso ne bandeliti na suka ba question na bino boko ko tia biso wana et vous allez vraiment kitoko makasi. Merci l'ingénieur Ngele Sikisimbi azala ki wana pour que bo sala biso kitoko boye. Bandeko. Là toza kozonga lisusu toza kokende toza mikolo na mboka oyo tozo sala moi quelques jours awape rapide tozo zonga pe côté kuna ya kinto pe tokende sous pe mboka msusu tozo se renseigner kaka ba mboka pemeni bo toyoka mutu te so toyoki kaka mutu mo basala kaka boy tokei mbala moko kokutana naye toyeba pe masolo za la randeni. Allez, moi je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. Ciao ciao.